Yo va na poto. Au salaka. Ozana mwana, ozana mukanda, ozana banque na quelque part au contribuer à kokenda musala, au sala formation na yo. So mutaku fait so senga mona balaba. Tu es sûr? Je ne crois pas. Bon tout ça la boipo na communauté na biso de comment na ba zoba, ba doza na sou maïle était to comment na biso le ba imbécilité moko collectif to comme na so le ba elema ba bololé. Munele moko alikaka na télévision par exemple, akufeli muté o senga mbongo na télévision, o pe sanga mbongo na kuna tata na mwana, o so mona ngo. Non, ça, parce que Baïbi Kassalaka, Baïbi Kazan occupation Mora Salaka, c'est ce qui manque aux femmes congolaises. Balingi ko salate, ba femme congolaise pour na bango fois à la kaka ba prêtre. Ama mes amis tombés, les amis tombés. Arrêtez la musique, arrêtez. Katazoba. Ba femme congolaise na poto balingi ko salate pour na bango il faut bazala kaka ba prêtre. Mais au la prêtre sans moussala. Au la prêtre ka pamba boy. Qui prêtre en auto boyite. Bolingi bozala ba prêtresse. Bozala ba grand prêtre mère. Mais au la prêtre sans activité moko rentable. O ezo pesa mbongo ya malonga. Wana qui prêtre ndenge nini bozoluka wana. En tout cas, mesdames et messieurs, bozolanda bo Hollywood TV, Katazoba. Chronique Antelo, Oisala Makana, Eagle Woman, la maman des aiglons, et toujours un numéro à Sika. En tout cas, vous allez la brancher, scotché, vous ne serez pas déçus. Mbote Bisika Brota la Bisso. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Les solos à grâce Mbezi et Pessi Maître Churamboma Mafuta et Matisi Mafuta Mabe. Maître Churamboma Pandine Teke. Alors, Togoyo Kaye, comme ça, on a ozonga na opakola pe couleur na ndenge nanga. Tolanda Maître Churamboma sans plus tarder. Après, on a zonga na petit kalangi. C'est parti, top. Poto, basambe la kape mingi ya lokuta bakana bobe ba kisi ebele. Yo va na poto. Au salaka. Ozana mwana, ozana mukanda, ozana banque na quelque part au contribuer à kokenda musala, au sala formation na yo. So mutaku fait so senga mona balaba. Tu es sûr? Je ne crois pas. Bon tout ça la boipo na communauté na biso de comment na ba zoba, ba doza na sou maïle était to comment na biso le ba imbécilité moko collectif to comme na so le ba elema ba bololé. Munele moko alikaka na télévision par exemple, akufeli muté o senga mbongo na télévision, o pe sanga mona kuna tata na mwana, o so mona ngo. Non, ça, parce que Baïbi Kassalaka, Baïbi Kazan occupation Mora Salaka, c'est ce qui manque aux femmes congolaises. Balingi ko salate, ba femme congolaise pour na bango fois à la kaka ba prêtre. Ba femme congolaise baza danger na ndenge moko boye, bango ba mona kaka baza missile ba ko laksa makambo bazo vivre té. Voilà maintenant c'est qu'on est en train de vivre. C'est ça la réalité. Maman, imagine to ça la formation na yo, okindara musala na yo. Lelo so maman na kufi tata na kufi ndeko na kufi mo na banque na yo. N'importe quel banque au kende au reste bango lobino nazana besoin ya nakufeli papa nanga nakufeli mama nanga ba retourna yela biso acte de décès nango otindi acte de décès ye na mboka nyoso te kozala soko koti na banque justification eza bien banque a côté fisa yo ba yibike mwana mwasi ya salaka mbongo ne legaka chaque fois azana ba fiche de paye na et so za besoin ko la même si ba doit repesa yo mais yo moko d'abord les premiers bases eza ya ngwana déjà l'erreur c'est ça. Mutalingi musalate, balingi musalate, bazo salate, bazana besoin la sabato ke bazaka na mbongo. Ce que tant bola que bazana mbongo défend liwa, ce qui a solution à lokuta, vous êtes incapable de redéfinir les cambo za na. C'est là où tout le monde peut comprendre que ça ce sont des bêtises. Mais là où j'apprends encore na bateau nyo surtout ba pesa ba mbongo sans kotuna. Yo na bateau nyo soit est-ce que bateau nyo soit pesa ba mbongo belé wana. Ba ça la même ça dans ma société. Bateau soit pesa ba mbongo na yo ba mbongo belé belé 500 € na ye. Non, moi, je suis un bateau, je suis un bon belé wana. Mbongo je suis un bateau, je suis 50 000, 20 000 pour l'éducation. Je ne crois pas. Je mets quiconque à défi. Mouto ya kendaka musala na poto, o aza chef d'entreprise, o asala, ako misa 10 000, 20 000 apesa na makababate, soka ebite na na abutisa na mote. Amuke za la mbongo bateau sur la forme nyo surtout. Voilà, en tout cas, merci Maître Churamboma au sololi pena kitoko ba comportement ya ba congolais na poto balingi ba koma ba grand prêtre balingi ba koma nyoso mais balingi kande ko salate ko kamwa
yo musala te sikoyo okoma grand prêtre na nini na matolo na kosenga na koyiba na koshekula donc c'est compliqué toi na communauté moko boye nayebi te nani abebisa biso natunaka est-ce que président na biso moko te oyo aleka kala bapériode moko boye babebisaka biso na mai te batiaka eloko moko na mai te ya robinet oyo tomela tokóma ndenge wana comment tokokóma boye communauté congolaise alors makambo Grâce Mbisi en tout cas sango epanzani keza ya lokuta biso tokotelaki ye mais la tokomamona vraiment ke ekomi bajeu sikoyo ekomi bablague donc mwana mwasi oyo abeti pena bato numéro akosi na ye pena lokuta du siècle ka po azwa makambo ye moko ayebi ya kozwa wana en tout cas nasepeli na intervention ya maître Tchura Mboma makasi nalingaki mpo aloba bavérité oyo ezalaka na poto alobaka baréalité ya yaka te na kokosa na bamatalana ya yaka koloba vérité baréalité pena oyo esipasaka na poto epermetaka biso mpe baoyo toza kuna te to comprendre ndenge nini kuna makambo esalamaka donc voilà alors lisolo ya Tchura Mboma epousse ngai na partage nano eloko oyo et totambolanga na mutu kala mingi te awa ou bien depuis un certain temps omoni makambo ya kosunga bato oyo na kobeta anecdote moko ya na ndeko moko période moko boye alelelaka ngai ndeko moko ka boye période moko boye famille te mutu a quartier te ba connaissance kaka oyo toyebana kaka na banzela ka ya misala oyo tosalaka oyo connaissance kaka toyebana voilà kande ezalaka na mosala ka oyo tosalaka oyo mwa koyebana ka esalama boyebana ndeko moko boye période moko boye asenganga aide oyo nana besoin ya nana mpiaka kande eza nana mpiaka kobwakelanga ata mo eloko moko te mo eloko ezalaki na Orange Money ye mpe lokola azalaki na Orange nasaleli ka transfert ta mwa mike ekoti merci beaucoup asepeli jour moko lisusu aleli lokola mpe Orange Money ezalaka nango wana ezalaka mpe moyen le plus facile le plus simple obeti ka numéro ya moto code pas transfert ekei mo ba 2 fois moko boye esalama ndenge wana après wana eleka ndeko wana tokokutana na circonstance moko boye tozalaki na spectacle ndeko yaka spectacle esalanga bien so ye na spectacle esalanga bien spectacle esalama spectacle esila boye namona ndeko te na spectacle nazwa tante problème te ekufeli te prochainement après bajour ye koleka boye kande ezalaka ti bokutani quelque part nde nini nakomi na koto oza koto nde nini mwa mike ti esalanga bien mike mpe lokola ezalaki nango nazalaki kutu na mbongo badevise mwa mike mpe lokola ezangaki nango te na mona mbongo ka mpona panza mbongo na libere mike tolanda anecdote oyo bien makambo kosunga bato na mone pena mbongo na ngai ya devise na panzi yango ka mpona kabola ekoma mwa mike na libere ndeko mwa mike na libere pe mike wana merci tokabwani yake bajour eleki eumela ekutu te bu na ye kozwa matanga na kufela pere kande ezalaka ocheche na bastatut nyonso okomi kande boyebi nde ezalaka lelo ekoma so matanga ocheche na bastatut opanzi na bapage comprendre pour na statut déjà bato baza deya na répertoire na yo un temps déjà baokoma opublier na page officielle opanzi na bastatut donc mutu azalaka na contact na yo po ayeba te loba mikolo wana peut-être okota réseaux sociaux te mais eza pasi na ndenge lelo eza pasi nakufeli père na cheche na bastatut sikoyo
ndeko wana lokwa tozalaka dia na banimero po soki oza dia na contact ya motu na WhatsApp omona bastatut na ye déjà Orange Money epesama parce que toza na banimero facilement otindela motu mboko na Orange Money wana nimero ne na ba WhatsApp déjà bamessage elekaka ndeni donc ba Orange Money eleka baspectacle eleka tokutana boye na panzala mwa mike eleka na ekufela père na tina bastatut nga nazana mpe na motu te so na likambo na banda kobetaka tangwa na tindelaka bato neti grâce mbizi otindela bato en privé po betaka bango matolo na kufeli nazana nga mpe na genre wana te so na tieka na statut na bike oya omona oya akoya aotuna matanga eza wapi akoya nakendaka te na ba numéro personnel na tindela bato message nasala yango te statut déjà ekoki oya yebi nga na numéro na nga omona statut na nga ke na kufeli soki akoya aotuna matanga eza wapi akoya alors latia matanga père na statut totieka évolution tout totia na bastatut kande ekoma lelo retrait de deuil veillée mortuaire tout église makambo tout totia na bapage sikoyo ndeko wana lokwa tozalaka dia na WhatsApp tosolaka namonaka ke atala bastatut nanga parce que bastatut emonanaka so lingo mona bato batali omona à chaque fois nazalaka na baévénement atalaka bastatut natie affiche ya spectacle natie ndenge na Cameroun natie voyage na Côte d'Ivoire omona bonake moto atalaka bastatut na yo moko pe en tout cas courage bon voyage bablo mwa ndenge wana donc moto pena tosolaka na WhatsApp nakufela père natia na bastatut naotala bastatut namona bonake ndeko amona ndeko amona pena na statut matanga tout ça photo encore pe photocopie à père nga mo pe photocopie à père atala pena photo abi o pena ko père na ye mobimba omona pena ba statut zo cha muta otala po ekomaka pena batali ndeko azotala statut ndenge kufeli père na nde matanga eleki yaya nazwa ni mes condoléances nazwa ni soki nini nazwa eloko moko te courage fortifie-toi la Bible dit nazwa ni lilendisi ni encouragement ni mes condoléances bolokwa pe naki na bayebika matanga nde ezalaka basusi banini bastress ebele na kipate wana eza sikoyo babiloko ntango matanga eleki ovandi sikoyo filme ekoma ozonga me nani oyo amona kiti me motu kinga ndi amona kiti filme sikoyo ekoma ozonga matanga eleki boye filme sikoyo ekoma ozonga nabi me nde nini ndeko oyo bastatut ya bavoyage areagisaka ya baaffiche ya spectacle areagisaka ya matanga namona silence de mort sikoyo naza sûr ke ayebi te ke soki otali statut ya motu emonanaka bato ebele bayebaka te so otali statut ya motu bato mosusu bazala na kapasité ya omona ye sikoyo ntango sikoyo nakomobule mpo nga na bula afort wala matanga asi eleki nango tokundi père ndeko wana sikoyo ntango nakoti sikoyo na pense na ye sikoyo dapres ye ezalaki ndeni ntango akengi dili statut amoni ke ekwei soki napesi mes condoléances ekosenga nakei na matanga mpona ezalaki ayebi ke nayebi donc ye sikoyo asalaki na bule ke nakengi dila kaka statut me navanda silence mpo ebima neti nayebi te ke aza éprouvé po aya te cotisation apesa te eloko moko te po soki abi mes condoléances oyebaki ayebi donc agengi dila statut ye ayebaki te ke tika atrace adiongeli statut nde bakongo balobaka adiongeli statut akengeli statut namoni pena ke vu amoni pena matanga de ya père nie so ye osalango na buli ke nakengi dilika natali ale na melami nanga aoyeba te ke nayebi elekaka bongo nzoka nga natimbeli eke ye amoni statut silence de mort ti matanga père eleka matanga eleka nango mpe bajour eleka nazongeli mpe baspectacle nanga baprestation nanga nzambe je mona vandaka ya boye doléance ekoti kaka na WhatsApp oyo
na WhatsApp ka o doléance ekoti. Oh nana problème moko awa tala en tout cas so moi mike ezali obwakilanga tala kaka yaya ebi place nazalaki na posa koseka ezwinga nafandi pene na bi être humain ebi ke humain azaka humain sans blague. Donc kaka yo olelanga bampiaka na salela ba arrangement ni nanga yaka na spectacle oyate tokutana na panzala nanga kapona créer leo mike na kufeli obe osali silence de mort moko ya osakana te po bimaneti ke yo yebi te ngana yeba te ke yo yebi matangi leki amoni moi quelques voyages moi quelques spectacles abia azumwala na ya susu obike mwana maya ya na esoni te matolo pena boye banini na citation mo boye créer lenga elo mo boye natalika na beza pasi sikoyo tango namoni message wana na réagir na bibon kande na braza awa na bibon ngana za suna kinte tindelanga nimero na o ya mobile money elo moko na kotindelo mbongo na ndenge ya téléphone na za suna kinte dès que possible en tout cas na osalo geste en tout cas merci d'avance atinda numéro siko elo ni eko sala na moment wana nasenga ye numéro pour la boire que mbongo na téléphone nazaki penza na volonté ya otindele quelque chose ndeko wana mais après ta on a evanda film ane zonginga suna mutu na mutu. Je me suis posé une question. Est-il continuer à se poser dans le but? Est-ce que il faut continuer à aider Kabatu? Oyo, en retour, baza totalement incapable ya ko aider yo soki likambwezu. Est-ce qu'il faut continuer à aider bato bazala incapable to bakozala incapable to bakozala en mesure te ya ko aider biso? Est-ce qu'il faut continuer à aider Kabata Ndingwana? En tout cas là, n'habitez sur réponse à la nini. Mais je suis en train de réfléchir les gars. Oui bien, la minute où nous réfléchir, je trouve que les pauvres sont les plus méchants. Namukili. Bato to benga ba pauvre. Bazaka c'est-à-dire pauvre bato méchant mingi koleka même na ba riche. On a souvent tendance à croire que ba riche bazaka méchant, ba riche bato mabe. Mais faites attention, ba pauvre bato mabe makasi. Les pauvres sont plus méchants que les riches. Pourquoi je dis ça? Un pauvre c'est quelqu'un que tu aides quand lui a des problèmes, quand lui a des soucis, tu lui viens en aide. Mais dès que toi tu as un problème, dès que toi tu as des soucis, il ne peut pas t'aider. Aux hommes on a pauvre. Pauvre za motoyo, yesu ke kwelié. Na futa ndako ndenge nini mbongo ezate. Bana balia kite. Bana bazotanga te. Sunganga te na mamuke opesi. Wana pauvre. Siko yo mukolo kozwa likambo. Ya ndo talo lo ndako ezika. Yawona lobi, est-ce qu'il faut continuer à aider Batoyo? Mukole kozwa biso bango bakozala incapable ou en mesure te ya ko aider biso. Est-ce qu'il faut continuer à aider Batoyo ndengwana? Yawona certaines personnes riches bakangamaka na ba riche. Na habité bato bakenda obeta matolo bakenda osenga bato bambongo baoka plaisir. Mais n'habitez, mettez-vous aussi à la place des personnes riches. Yo soki oza ofuta loyer, on a pas ma loyer, on a pas ma bana yanzala. A pesio mbon. On se tout ça à discuter à pesio.
So yesu ka zui problème. O entreprise na ye peli moto. Ba produit ne nyo so teka keziki. O ferme na ye peli moto. Ba nyama ne nyo so boko laka o azuela mbongo eziki. Oza incapable. Ya kopesa yata 1/3 to 1/4 to 1/5 ya fond pour à la mos entreprise ne o ekui. En tout cas na ebité. Na ebité soki za na pauvre moko honnête na vie. Oya koki ko se sentir mal. Soki a une incapacité à aider riche ou à aider. Et on a lu les pauvres sont plus méchants. Pauvre kanisaka ye kande il faut basalisi. Ya osalisa motute. Ozoma la méchanceté à ba pauvre. Pauvre monaka puisque lui souffre. Tout le monde est censé l'aider, mais lui n'est censé aider personne. Ça c'est la méchanceté. Vous comprenez ça? Ça, c'est de la méchanceté. Et beaucoup de pauvres sont comme ça. Ndeko, sorebi koza pauvre. Wana jomoko prêtre moko edaka o mingi mingi. Mais yo pesa ke logote. Loba yeba ke oza ndoki. Et puis yango nde cause ya pauvreté na o. Yebango, cause ya pauvreté na yo eza bongo. Le fait que yo pesa ke logote mais yo linka ba peso cause ya pauvreté na o yango wana. Yaya, même la Bible, il faut payer sa pose, donner pour recevoir. Même Bible, il y a place où il faut payer ses logos, mais aux locaux. Vous comprenez? Les pauvres sont plus méchants que les riches, faites attention. Comment ça se fait? Vous avez un peu mal loyer, ou il est la moto. Moi, na maladie, na belly, mouta pesi mbongo. Si vous avez un problème, il y a grave. Moi, je trouve ça trop injuste. Hein? Indépendamment de ta volonté, parce que tu ne peux pas l'aider parce que mais le fait que pour aider, mais il faut aider pour comment vous trouvez ça? Hein? Comment vous trouvez ça? Moi, je trouve ça trop injuste. Ngasoki moto moko aidanga et que yesu kazui likamuna za incapable ya koaider, en tout cas non se sentir mal. Nako se sentir mal les gars. Mais tu vas voir des pauvres qui sont là à l'aise. Babengani na ndaku mutapesi mbongo aluka ndaku. Riche kuna ndaku neziki depo na ye ya masangeziki ya vandi azutala ilugwa. Mbisi na aquarium. Il ne peut rien et il est là. Comment vous trouvez ça? C'est la réaction la plus injuste au monde. Quand quelqu'un peut t'aider, la situation passe et que toi à ton tour tu ne peux rien pour lui. C'est trop injuste mais comment vous vous sentez après? Yawo moninga na lobaka ba pauvre il faut bosale la ka ba riche misala wana ndeko moko ya riche grand prêtre moko na quartier okenda ko bete matolo a liberaka jo mosusu kende na ndako ne banda ko kombolela lupango katela ya ta pelouse tshela ya ta peinture na mur sukolela ya ta mutuka usukola tana ba mur basukola ka ba mur te mais yo créer ata Ozu bena kantina mayo bando nika ba mur. Il faut bon rendre kabatuana ba service. Pourquoi? Parce que comme c'est tout ce que tu peux lui donner, donne-lui au moins ça. Et pour ce qui est bon, il y a un million de pesa riche. Mais on pesa un service, on kateli matiti na lupango, on longele ba mauvaises herbes, on bonguseli pelouse, on tendre pelouse, on bonguseli véranda. Bon ça la ba misala on n'est pas bateau ba pesa bino mbongo. Tu vois, et ça logique et au fond la bino pe ba porte. Koza la kate que yo zaka pauvre okendaka ko senga muta pesa ko et puis yo orandaka même pas un petit service. Yeba ki ya lisumu. Et ça maman na lisumu les gars. Ya moninga sko nazo mituna. Est-ce qu'il faut to continuer ko aider batu oyo? Mukolo yo ekozwa yo aza incapable, totalement incapable ya ko aider yo. Tout simplement parce que aza nangote. Est-ce que tu es censé continuer à aider Batabon?
ou alors to salisa naka biso na biso batambongo biso na biso bataba moyen po na yebi ke soki pula ye ya muninga ferme ya muninga eziki na pesa eta moi 10 000 ya fond comme ça ngape mukolo dépôt na nga ya sucre kozika yepa olukelanga ta moi 5 000. Entre les riches ça se passe bien. Yango no moni na vie nga avant na bandaye ko comprendre makambo mususu ndenge mususu mais là je commence vraiment à omona makambo pe na angle mususu. Moi je connais des gens riches oyo bapesaka bato mbongo pamba te il faut saliso musala moko na nko soko yesengi mbongo au créer musala moko na nko il faut salela lo moko pour à libérer. Avant na banda omona ngo cruel je trouvais ça vraiment bien te. Mais tant que lelo nde na komi boy na komo mona ke eza logique. Eza maman na logique les gars. Et moi je pense que le jour où j'aurai beaucoup d'argent, tant on a comme la capacité à aider batu, na banda ko exiger batu pe bongo. Oye ko le langa ndeni ni ngana ndako nzala to liete OK katela na pelouse. Ça langa na eloko boy. Na banda mona ngo mabe pona batu na yebi baza osala bongo. Mais là on a comme mona ngo logique. Les gars, le monde n'est pas aussi facile que ça. Au betika porte na tongo koko konga mwana malade na bimsika $100 na pesi oké. Au soigné te au bundi te logoté. Alors que nga pona zo $100 wana na tokaka na kembaka. Non, on ne peut pas leur faciliter la vie comme ça les gars. On ne peut pas leur faciliter la vie comme ça. De na moni siko pourquoi batu wana bazaka ko sala bongo. Au mono yesenga mutu mbongo au créer loka lisolo moko boy au tindo te na makasi ke sa elanga boete. Au créer loka lisolo moko boy ti omona ka matiti ope katelanga non. Na katana matiti. Laver no mutuka. Tilanga na peinture awa. Omoni, j'ai connu des gens comme ça. Ako bimiselo mbongo boete, il faut ça ele lo mona lupango. Après abiso yaka jour boy na o libérer. A o libérer neyo, tranquille. En tout cas, pour ça, il va te libérer. Mais il faut ça aller le monde à l'upango, ça aller tinda moboy. Et puis, c'est logique. D'accord? J'étais enfant ou très jeune, dans mon ango, c'était méchant. Mais les gens comprennent que ça maman la logique, il y a au saganati. Il y a maman la logique, c'est tout ce que tu peux me donner. Ngasoki dépôt nanga ya masanga koi to eziki. Oko pesa nga même pas $100 pour la musa dépôt. Mais katelanga matiti. Donc, on a $100, on a $50, on a bimsaka ya pamba boy. Yo yeka osengi na pesi. Oyeka osengi na pesi. Mais non, il faut soukoela nga mutuka. S'il faut nika makolo, nika nga makolo. Les gars, la vie n'est pas aussi simple que ça. Bako pesa abinoka na facilité ka boete. Arrêtez d'être pauvre. Na niveau que yo il faut basunga kayo, mais toi tu ne peux rien pour les riches. C'est très méchant. Olobake me bongo za foti nanga nzambe mutapamboli ngati apamboli. Mais non. C'est très méchant. Flèche aller et ça accompagné tena flèche à retour. C'est méchant. C'est méchant qu'on soit ba aide ya mutu sans que yo apporter aide moko quelconque à ta muke. C'est très méchant les gars. C'est vraiment méchant. Nae ko comprendre eloko moko lelo. Omoni l'homme blanc. L'homme blanc réussit. Pourquoi? Parce qu'il a maîtrisé mieux le monde que nous les noirs. Mundela a maîtrisé en comprenant Mukili mieux que Bisso. Bisso n'a pas comprendre Mukilité. Il y a un monde tozaka boy. Le continent le plus riche, les pays les plus riches en Afrique, mais toujours souffrir. Les pays qui prient beaucoup, mais Bisso de tous souffrir. Pourquoi? Posons-nous des questions. Parce qu'on n'a pas compris le monde, les gars. L'homme blanc a déjà compris le monde. Yango yazalaka bien. Tout le monde a bandoki, mindele bandoki, mindele ba faux esprit, ba nyoko la kabiso, ba raciste, ba linga biso te, mais c'est toujours eux qui sont bien. Biso to sambele bele, to ke la kabatu ba mawe bele, to kabaka pa pamba, mais c'est nous qui souffrons. Ah mais posons-nous les bonnes questions. Pourquoi ka biso ba to sambele bele, to kabaka bele, biso nde to souffrir? On n'a pas encore compris le monde, les gars. On n'a pas compris le monde. Ngana ebi phrase moko bima pa mindele balobaka. Soko senga mbongo, yana mindele musuba bima, c'est pas à moi de t'aider. Ce n'est pas à moi de t'aider. N'est-ce pas phrase wana pa mindele. Muta senga mbongo, mais ce n'est pas à moi de l'aider. Asa la situation a pas si aider, ce n'est pas à moi de l'aider.
Tu vois, au moins on peut dire on peut appeler un bon on a pas moyen. Il y a la sous souffrance na bango ba mériter ngo. O ko aider pourquoi? Mutu to za mutu ko aider ta. L'homme blanc a bien compris le monde. Il y a un moment où on maîtriser le monde bien, nous les noirs, on n'a pas encore compris le monde. On n'a pas compris les gars. On n'a rien compris. Aux hommes. Oh, il n'y a rien pour rien. Oui, mais il n'y a rien pour rien. Imaginez qu'il y ait quelque chose pour rien. Hein? Neti ba langage moko na yo kaka. O soko zo kabela ba, soko zo talaka ba to bazong silo oko kabate. Mais pourquoi tout talangote? Soko zo kanisaka abongo ko kabate. Mais pourquoi pe il faut to kaba? Et pourquoi pe tout talangote? Ba langage netu ezalaka, soko zo kabela mutu, ko zela rien en retour. Mais comment na zela rien en retour? Ngana o kaba. Bato do kabela. Ba yo ka bien. Bato baka olela biso ba aide tant to pesa ka bayo kaka bien siko pourquoi ngata on a to pesa na zela pe bien wana te en retour na zela pe ba bien wana te. Comment expliquez-vous muto akabaka azo pesa bozo ebise azela rien en retour? Pourquoi zela rien en retour? Yo ta on a kabelo zo kelengi na pesi yo ki bien oleli ba pesi yo ki goût ba boake le biloko libanda oye pa muto leli a pesi $300 oki ozui ndako futi loyer okoti oki bien oki soulagement ne salaka siko pourquoi nga ona bimisaka na pesaka na zelelo kote en retour nga koba nga nzete nga libende nga angelou to nga nzambe karma. En tout cas je ne comprends pas ce genre de phrases là les gars. Oyo pesaka kaka kabaka ka kozela rien en retour siko bato wana nde bazelaka pa na biso mais biso to zelelo kote en retour. Est-ce que vous trouvez ça juste? Il y a beaucoup de phrases comme ça incohérentes et ça injustes. C'est injuste. Si vous avez la justice dans ma cambo, vous trouverez qu'il y a beaucoup de choses qui sont justes mais et puis tu acceptes un ndengwana. Ngana zo kabila mutu. Ngana zela rien en retour. Donc ngana na droite na vanda pe bwana moni pe muta pesi ngana okipe bien o bango bayoka ata ngana pesa bango. Siko ngana anani. Nga yuma anga soko victime. Vous voyez? Wana soko nga na combien victime? Et pourquoi nga il faut naza la victime? Nga mutu nazo pesa, nga munazo sunga. Pourquoi nga il faut naza la victime? Bino boane lo côté, bo bénéficier na ba aide na biso na ba mbongo na biso. Pourquoi? Ça c'est de l'injustice. Une injustice o ba faire goba biso ngo to melango ndengwana. Lelo pe na yo ka ngona batwe. So zo kaba kozela te en retour. E yo kaba ka kozela te en retour papa. To kabaka ka to zelelo kote en retour. Sko ba wana nyonso to kabela ba fete ka pamba ka boy. Doto yaki na mukili po bango ba moni la biso alors. Hein? De batu mususu baza ba pigeon, ba mususu nde baza batu ou comment? Il y a beaucoup de situations comme ça injustes autant on a la cannabino, ça c'est pas juste. Mais africain et kendaka na kadra mawa. Mawa bo sungeko, mawa est-ce qu'on est censé koyoke la batu ba mawa? Tala, je vous dis encore ceci, l'homme blanc, il tient ce monde parce qu'il a bien compris le monde. Biso ba africain, non te comprendre le monde te. Et na bablo mususu bolobaka mawa, sunga, on ne devrait peut-être pas. Et ça c'est l'homme blanc qui l'a compris. L'homme blanc qui l'a compris. Zala na nyongwa mundele. Aya ko senga yo ango ezala ba tax ezala ba nini yebisa etikila nga na mawanzambi bino batu bovanda na bapoto oza na nyongo moko boya ndako to ya impôt to ya nini ofuta te mundele ye ko senga ngo yebisa mundele wana mundele na mawanzambe botikila nga ka nyongo ngoko oyo ka réponse a mundele mais biso awa to inventa langage moko ya mawanzambe. Ah, na mawanzambe na tiki yo kaka, na mawanzambe na pesi yo kaka, pesa eka na mawanzambe, eloko wana, ekoza peut-être maman na défaut. Ozomona, Africain balatisi ye mawa, balatisi ye kokaba, balatisi ye koyokela batu mawa, balatisi ye molimo ya, kosungeza mabete. Mais, moi je pense que réciprocité il faut ezalaka.
réciprocité il faut ezalaka. Flèche aller, il faut accompagner la flèche à retour. Sinon, il y a de l'injustice dedans. Sans blague, sinon, il y a vraiment de l'injustice. Artiste ou dans la fondation. Aki koti ki la bino ba don ba nini. En tout cas, d'une manière ou d'une autre. Mukola oya ko sala spectacle na ville na bino. Il faut boya okota concert na ye. Moi, je pense qu'il faut tout yeba ko rendre makambo. Tous à la kate, ngande nazo mérité ba pianga, ngande nazo mérité ko pia motote. Non, 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 non. Ils maman d'injustice eloko wana. Ils souka na injustice. Mais tout le monde a un bongo te. Total ango na lisu moko ka boye, tout le monde a un ndingwana te. Okomona mutu mususu akemba na vie, mutu moko a eda ete. Aussitôt azui mwa mike, akomi kutu non na lara makasi te. Ka muki azui abandi ko ede batu. O baza plus pauvre que ye. Posons-nous les questions. Est-ce que vous êtes censé aider Batouana baza plus pauvre que toi, même si ba plus pauvre que toi. Toi tu étais la personne ne t'a aidé. Au commis pe na ba million te. Quand mon kiwa n'ozo aider Batou. Est-ce que vous êtes censé aider Batou alors que toi on t'a pas aidé? N'importe son a tenir discours moko y a méchant mais total anon makambo pe na ba angle nyos. Parce que quand toi tu te battais là, personne ne t'a aidé. Bato tout bazaki censé peut-être ba aider mais ba aida yote nzamba sala bango eloko te. Osomona soko bato yo zo aider wana soki o aider bango te tu penses que nzamba osaloni osalo eloko te. Osomona bato musu ba mona peut-être discours moko ya ko kabate ya ko sala boete mais les gars ngana zo tala na sens que ndenge to ya na mukili biso tout oza bekele mwa nzambe. Tout humain. Il n'y a pas plus humains privilégiés que les autres. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont plus humains que les autres. D'accord? Il y a là plus humains que les kabaningate. Tout humain, tu as besoin de makamoko. Ngata unazo bunda muto aider ngate. Pourquoi nga ifo na aider bato? Bato tout baza ko talanga loka mbisi na aquarium. Loka ndako ezika. Ba idanga te. Nzamba sala bango loko te. Bazo lia, bazo mela, bazo kola, bazo sama na bango. Soko ngapo ani ifo na aider. Du moment où nzambe pe osala ngape eloko te. Parce que amoko muto akanisa neti ke so na sungi te nzamba okangela nga ba porte. So na sungi te nzamba osala nga boy. So nyozo basunga yo te wana. Mais bana bango pe ba osala pe ba vie na bango. Il y a des gens comme ça dans la vie. Moi tande to yaka na mukili oyo. Oyo mona bina ke il y a des gens autour de toi qui étaient censés t'aider pour émerger, pour progresser. Tu vois maintenant que par rapport à Ndenge Boza, soit dans Ndenge famille, soit dans Ndenge quartier, soit dans Ndenge Boye Baneli. On sentit maintenant que celui-ci était censé m'aider à faire ça. Il était censé m'aider pour pouvoir que ça la boye boye. Lui là aussi pouvait m'aider. Mais au moins que tout wana muta aider azati. Bavani na bango basali ba vie na bango normal. Si vous avez moi muki ozui, ozawe la mbango ko aider bato. Mais est-ce que tu es censé aider les autres alors que toi personne ne t'a aidé? Ça dit comme si on a bato mususu ba yaka na mukili ba moins privilégié. Ça dit que il faut kemba na ye. Ba ko aider te nzamba okota ngote za problème te. Mais kaka il faut aider bato. Soka aider bango te nzamba ko frapper. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, les gars? Est-ce qu'il faut continuer à aider Batu Oyo Mukole Kozoyo à cause de la incapacité? Il y a aider en quoi que ce soit. Oida Mutu, jour Kwelio, à Hotel Rwanda Kwezika. Il y a pire encore, Oida Mutu Ana Mingi, yo Mukole Zuyo, à Hotel Okaboy. Au Bundi yo Moko, ti au remonté pente. Au se rétablir situation bongi mbongo ezongi au moins apeka mutuana ayepe suko sengo. Ça dit que au traverser période moko dur à participer te tango l'équipe période wana mbongo ezongi ayesusu eza eloko na monaka la plus drôle ya osakana te. C'est la chose la plus drôle que na monaka na vie. Mutazu problème o aider été à traverser période wana à s'en sortir a commis bien makambo ezongi o yesuko senga aide. Na mona ngo drôle moko ya osakana te.
Il y a un verset moko biblique eloba oya salite aliate. Obi que to développer verset wana makasi to kotiti na profondeur. To ko bima na makambo na oloba ouais. Oya participer te il faut pas alia. Oya contribuer te il faut pas azwa gain. D'accord? Pour lui il faut participer. Pour Zambongo nanga faut participer na ba souffrance nanga.